Michel Mayabou. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Bonjour. Ça fait longtemps, mon ami est grand, mon ami est solo, tout le monde a parcours. J'espère que tu diras quartier latin, après un temps disparaître. Bon, en tout cas, tous les gens mais que tous les gens producteurs, ils soutenir Makambo. Le rôle d'Ambo, ils vont soutenir Bisso. Le rôle d'idée si tu as Milinze, Maman Moziki, Josué Takataka, Lelo, autre mission que ça là, tous les gens qui ont Josidiena, Tomeki Kosala, moi, Biloko Ndam déjà. Total la nengeni makambo ya confinement aussi là pour to luka moi to bimisango ya moni droit to za na moi confinement mo konzina na kati makambo te ya moni to beti na no moi serengi moi muke pona ezala kamenki ko tuna mutu ki je sais que nozo ka été mais tant que monde ngazo comprendre que artiste à sa place boy c'est ça. Ça pour ça parmi la combat animateur à mine nyambo ba. Musique au monde avec musique est ok bien, musique est ok bien. Le réseau dérangé puis ça Covid-19. Mais tout le monde va miner mon bras mon collègue va jouer à vaccin, puis tout le monde va vaccin. Et on réseau mon qui m'a comme na biso zo kene na mon coco parce que miso azo banga vaccin, miso bazolinga bazo vaccin, ils ont fait ça mon butu. Et on dit ça la que musique est à la pénaliser, musique est bien parce que baboyi batuba kangama 20 personnes, plus de 20 personnes, batuba zala plus de 100 personnes, alors bobeta concert répété zaté. Et là on ont fait ça concert surtout ngato beta monsieur zolinga beta manali banda mboka, ba côté monsieur non ba déconfiné té, et donc ça que musique ezonga na mom kesima. Mais to pesi sur maboko nzambe to ebike le karango, en tout cas année oyo feza année mo makambo ba Covid aussi là et comme le rôle ndeka mtabela ka grippe abeli grippe au melikis eleki nango. Donc c'est un peu ça. Toza ba artiste to kangani poto sa musala oyo to bengaka mama na biso pe tata na biso musique. Donc to monaki ke to za la rabo to za rabo été to kangana to betara musique na biso. Et au déranger juste bien na te au déranger ngate mais tous ara na boyo kani tous na bolingo mais tellement pe bolingo na biso pe umeli et boti misisa alors ya omoni ke to kanga na biso ya zoyemba na ye ngapela ko yemba ngapela ko boaka ça dit tous ala kaka biso mi balé ti nzamba okabola biso quoi voilà. Conseil Zalika que bah respecter bah mibeko ya musique ezana ba discipline nango musique elingité ki ozala ndumba musique elingité ozala mutu moko kili musique elingi mo ordre ko respecter ba makam nango ko boya mingi ma mbele surtout mingi rankine ko fingana ko inana ko milakeza ki oza danger parce que danger za courant le ba Fabregas donc et puis bazo ta mingi ya ko travailler ba travailler ka mingi parce que tout le monde a le petit na biso azo travailler muke au moins 4 minutes papa qui 5 animateurs au monde donc bazo s'exprimer té alors biso tonne ça la to beti 7 minutes mais bozaka 2 animateurs et puis 2 animateurs leader na 4 générique qui fait ça là alors bango tongo tikile sous 7 minutes beton ata yo moko boye au monde a boye bu amelima ya mungwa akokite alors er yango po makambo chanzaka to yo mona boye bu batikele bo yo boka générique mobimba o meke so kokite netsenga to ki serengi wana eza e bandeli tina suka nde na sepelaka na Bercy mwana aboka libanga yemoko nde na baka Bill Clinton aboka ba les marquis presque tout l'album album mobimba
tous les titres yim ta sala ba animation nango ngai ne place animaka animateur yangwana mais le quoi style yango le ba 4 minutes mais bango zo ande temps au travail parce que leader n'est pas koloba ki en tout cas na 4 minutes oyo il faut boka 5 krimo ka sika sika wa boso zani muto mo s'inspirera te o dembela kana sima leader au katana le conseil na ko pesa bon yangwana relation on a bon que c'est la terre qui tira la relation des années en tout cas la relation est bien auto solar bien opeto solar bien te wa ba impoli to solar te na quartier la terre na bateau na solar na bango na kitira pays vi na za pe na bateau na solar na bango net be medola mbonda ba stenfore ilo ba simplice dia tomba baza mo belé auto solar na bango baza pe belé pe mususu pe to solar na bango te o ba mona kile sur ranking ko créer ranking na je ça chipoi ndé e ko sala e az l'artiste monene OK eza ba erreur donc mais ngai na lingaka mututu oyo aibi ke nga na problème na ye akoleka na télévision ko loba boye oyo mutema ne lingi menga vraiment na na pas ma mututu voilà merci on est ka parenthèse moko oyo ça va tout ba ya moko na serein eza titre eza générique ka to deux albums. Donc album surtout ça la force de caractère ngana Jos Diena mais o eza lokola kaka moi nitrobaka amoni soni ngolia tu nga bantre quoi ça dit moi entré moko boye po kaka bozela makambo ya oreki bovanda na temps o na confinement baninga bazo beta mo acoustique baninga bazo beta mo loko moko boye alors biso photo za na mo loko moko boye tanga yo ki peut voir je ça pota tu peux y aza ko baka po bayoka esengo tanga oboka bongo esala pe batu na ngai o balinga ka ngai esala bango beke mutu na biso tozo mona e no ke ba mona ka biso te voilà mo boso leki o ka Jos Diena ayembeli nzembo o ya apena rumba ne mo ezo le trésor Chimbalanga zo le kaka eza ba avangu ngande serengi donc na ko banda ma promotion nango bon mona on ba so beti déjà Congo Sarepta TV au télécharger générique Afrobeat il y a sereng dans le temps normal. Le mot de la fête Zalika on a la personne contacter je sais Chipoi avec ta plus 243 85 44 20 240 245 085 44 20 245 aux clip okozwa Jesak Chipoi akopesa yo makambutu oyo za nango posa oyo lingo sola Jesak Chipoi à part ça na remixer bato ba soutenir ngai Emily Nzemba Mamoziki Didier Sita papa na Giovanni Diogo Saddam Ancêtre Gege Mogroso Gelor Mbombo ba papingando bazamo ebele oyo baza na niveau ya mikili donc on appelle ça mbota to bobenga na numéro wana bozala décider to solo là je sais que ba répéter zongi papa Mokonzi apesi ki makambo zonga to répéter chaque mercredi na 155 so comme n'auront pas il retourner à 155 bola ki sayo au côté pour tali répéter au CP aux amobimba quoi voilà nakolela na kikombwe nakolela na kitaba be ya mfoko D'accord. Nazana eloko te mon frère. Alo tambola kaka kotambola kaka banana bandaki mbongo nyonso na tali nango esina ba petite la ba moto. Mon cher, ibala nanga eza lobby. Siko nazata ne eloko te donc na luka place ina ko defa mbongo ya intérêt et bon bandeko na ba libanda ba ozongisa. Makuna kanisa ki oloba te na to tambola po santé kita. Bato poto de batenga na erreur. Ba bisenga ba otinela nga mbongo lobby. Kuna bana mbongo. Bango kuna bana mbongo na maboko. Non zwango wapi? Sopo ningo sopo biloko te. Place ezali oyo bakochelo biloko ali. Bayeli okatina ndako mo. Ah, tika biloko papa na mboko makamwana ezalaka. Tele yenga. Banjo c'est ça oyo s'occuper makambo na talanga. RMT multi service. Na oloba libanda te. Yako yoka badeta. Receive money today.
RMT en sigle multi-service. Monsunge Yaba Congolais, ya RDC, P ya Poto. A à disposition d'Abino, service Ebeli, ya qualité, na rapidité puis fiabilité. Tindambongo en dollars tout en euros, na RDC puis Angola à partir ya Europe tout ya Amérique. Kaka lelo, libota pe et lelo. Sans condition, avec service et remise express, à domicile, tout par transaction mobile. Notez bien, na Angola, RMT multiservice, Azali Kopé Sambongo, na dollars et non en kwanza. Au 10 dollars, aux 8 dollars. Moni maison, au moni ose, yangai. Omemangonga mokote, mutu kezali. Oyoka obaloba na français livraison à domicile. Elaxini. Ba yo tikela on ndako. Loso. Oui, donc nyoso ekosala fête na yo za malamu. Okutango. Ah, d'accord. Nga benzi 400 personnes, biloko mukie boy, ekoka 400 personnes. Wapi basoso? Tala kuna. Omoni depo, nyoso lukaka okutango. Et puis ata mutu alaki wana za na poto. Atindelo mbongo te. Atinde soute. Eso personne numéro na biso. Asa lelo ka commande. Omondo za munene boy. Éviter otambola tension okangona nzilo kokufa. Vana na ndako, bakoya kotikelwa. Zopolo tshana nzo. Eyenga awo kokuta nyonso. O biloko bateka spécialement na poto. Na Angleterre. Bateka pe biloko na bango. Mais siko nga na zaka suna carte électeur. Ah, petit problème. Ozala code no, ozumbongo na pete. Olingi kokutana na RMT multi-service. Comment na adresse Oyo, Pebenga na ba numéro Oyo. RMT multi-service. Lisungi ya baebaza libanda na baebaza na kati ya mboka. Ah! Na panzani. Panzani. CGTV, CGTV, maman, CGTV, na papa, Michel Maya.